Importance à Bololo. Importance à Bololo. Congo Bololo, ezalaki liboso mpona kiri ya malaria. Biso toyebi mpona kiri ya malaria. Mais toyokoyo Congo sikoyo ekomi kotraite ba maladie, pour sur maladie oyo eye. Mais biso toyebaki yango te mpona ba maladie oyo eye. Mais biso toyebaki yango kiri ya malaria banda kala banda bokoko na biso. Mais sikoyo lelo ekomi mpona maladie oyo oyo. Sikoyo tokosala yango sikoyo ndenge nini mpo bamosusu bakomi kosalela yango soki mpe ndenge nini mais ezali Congo Bololo nde otokisi yango soki moto esili ozwi omeli mais bamosusu bakomi kosala nini toyoki nde toyoki mama moko alobi ke atokisi Congo Bololo ati citron sikoyo bana bakufi mais biso tozokama na ndenge nini akenaki kotia citron Congo Bololo ezali otokisi yango ozoyoka otokisi ale soki moto esili okamati kiri nango obandi komela neti yo mokolo okoki komela vert na ntongo pokwa vert mais soki bana ya mike okoki kopesa wa mwa vert wana otie na mwa se moke opesi bana bameli oyo biso toyebeli yango yango wana biso toyebi mpona kosalela mpona bamaladi oyo eza na kati ya ntoto ekopesa mpe bololo na kati ya ntoto eza te kokozwa oboye neti bamosusu babelaka oyo basikre moye ezala eza te biso toyebeli yango ndenge wana biso toyebeli makambo mosusu oyo ndenge eyeli boye tozokamba ndenge keyeli na baposition oyo mais talaka biso moko na Congo na biso oyo sikoyo balobi ke tosala soki ba 3 jours soki combien de jours bon kasi yango na kati nga la suki na ngaka wana na boye naza corps médical malgré na salaka te na ebe importance ya bololo et renforçaka canal biliaire importance ya bololo et renforçaka canal biliaire mais na basansi moko ti maladi soki eza na poumon ekoma o bololo te na yebi yango te ngai façon na yebeli maladi nyonso avetake moto ekomaka na poumon voire même cycle évolution ya paludisme ava emonana keno ekoma malaria ezalaka nanu na poumon façon na yebeli natangelaki yango wana importance ya bololo esungaka canal biliaire eza kamwa eloko moko nzambe asalaka oyo ekendaka na eloko ya bololo na kati na biso ato pasoli soso okuta foie ya makasi wana babenga foie na poumon na kati ezala na mwa eloko moko na kati ya foie ezala bololo pancréas eloko wana yango nde azalaka na posa ya kozwa bololo ko ntango azozwa bololo ole eloko ntango ole eloko wana eke na kati ya estoma ava elambama ekoma nie canal biliaire wana azwaka mwa mai wana ndambu ya bololo apesi na kati ya nini oyo ya estoma nde biloko ebeli ekomi petepete ekomi nie ti tokesumbango façon natangela yango fo koliaka biloko ya bololo mpo biloko ya bololo esalisaka mutu na kati ya tuta pancréas yango nde etindaka mwa bololo na kati ya biloko tozolia mpo elembisa esala mutu azala nzoto kolongono et surtout neti bandeko na biso baluba mingi baliaka bilolo mingi babiloko ya bilolo bamesin tia bana aza nanu deja moke mais amesin na biloko ya bololo eza bien fo toliaka biloko ya bololo fo tomelaka matiti oyo boye eza bien mpo na nzoto na biso merci.